nayebi te o soki mbane bakangai soka posa fongola ye soki atie na biloko akolia akotie na mai akotie na masanga akotie na kosukola afongola mobali na ye nayebi te sikoyo asipose atie na biloko mobali alobi yo belia biloko wana retour ezali te Dr Guy retour ezala te mpona batikala kopesa ye bikila moko te bikila yango te bazali oza mpe mobali azosiba ye azomona ye mai soki alingi ayoka ye mai yana te azala na ye akobaka yango liboso na bango basi ata atiki yango pendant 30 minutes soki atiki yango asukoli ntango mobali azomata ye mobali mpena amona te bolingo eza ya ngai mwasi oyo nano basimba ye te nzoka te deya mwasi basimba iloko amete docteur egi azongisingo iloko ya mwasi oyo ezongisaka mwasi iloko nde tolobaka moseka oyo soki mwasi ayokaka sentiment te ata mobali ayokaka sentiment te baso baa na frigidité toloba baso baa na frigidité akozala baki yango ntango ayebi mobali ntango azoya deya sentiment esalama deja mobali mpe akozala mpe atilizango akosuka lango sentiment ezoya kaka mobali akotiango na mai ya kosukola akotiango na mai kaka mwasi abaka yango na libolo na ye oso mobali yo sokolika sentiment yango na moto ebebisa lelo mwasi mpo koma monene omeli vitamine so yeba docteur egi mpo komisa monene ana na bokoko elo nini ezangi yo ntango omeli vitamine ebebisi yo deya liboso na ye ebebi de ntango bala kota buleko to balelo ebele nzoka te biloko ozomela wana ekemema o mpe na cancer emema mpe na malade ebele komisa monene mpe kopanza nzoto so ye pas docteur egi na retraite normal ozala no kimi ya mbali kwa sepela yo famille charge yo kufi mbala amoni yo ozovimba bokomba komotyela bino bakisi moko boye ya banyama bacha no bakisi bangulu bozomela yo ozomona ngo omeli kisi yo ateze vimbisa yo lobilobi komosala yo komosala lokola banduta komobimisa yo komokata yo lokola mutu moko boti bana benano boti ntango mosusu nano te donc bakisi oyo wana mingi bato baomela eza bakisi ya bangulu ya banyama eza bangulu. Merci na ba ndeko nyonso oyo bamesana kolanda biso na Info Plus, merci na ba abonné fidèle na biso. C'est un réel plaisir à co-présenter Bino émission na biso à Mokolna Lelo. Si ma caméra de Koedi Sampo, à mon papa, à mon cordon, mon vieux Babi Mboli, agence Badem Oversi, au Ezaraso, to Zubilo Konayo, to Komisananda, ku na Portanda Konayo, au Azali, partenaire officiel Nabiso. Ya Kabo Mwamba, autorité morale Yabana Tchango, sponsor officiel. Ya Mustafa Kobange, assalamu alaikum. Rachid Nyongwa, ya na lobara vraiment te. Kalou Djikonde, vraiment, Batboza Moué Belé, au Bozolanda Biso, Blanchard Mbumba na Angola, les docteurs. Tozobeta Masolo, Tobeta Masolo na Docteur Guy. Docteur Guy, Belé Pe Balanda est déjà pas nabiso, et moi, peut-être une année ou bien une année et demie, vraiment à l'équipe de sous-souté, Docteur Guy, au Azali, tradi praticien. Oyo to sala kana ye ba émission to saline ba émission ya ko lakisa bakisi ya bokoko ndenge to lobaka yango lelo su to zongi na ye na spécificité mususu oyo alobi lelo alobela kaka maye batali bana basi alobela basi ndenge nini po ye to yebi ya sala ka bakisi ya bokoko aye na kisi ya bokoko ya basi to ndenge nini na yango na ko leka kopesa ye mbote Docteur Guy mbote Bonne santé. Santé normale. Santé normale, mais qu'on le belé vraiment, bah, et belé balanda yo moi kala, Docteur Guy akenda wapi, ya Docteur Guy, peut-être à changer cop à comment na peut-être côté ka bilo mususu atika na ni na bokoko ndeza la kaka pasi ya moi peut-être côté na bokoko mais lelo peut-être tiki ba nyoso ba Holanda yo ko yebisa bango so nini. Azaka na bokoko ka ba traitement ngane leke belé. Tina sala ba traitement kene boye uzana engagement mutu mususu ke boye engagement ba bengo na ba pareil za kutu uzana ta oya kovanda te amona pesa eta komona na bino za passer na ebite so to no benga na ba pareil tant so bono zo ngade so na ba traitement bo benga ngai ala tant so appareil bloqué na ebite soki eto mona bino we benga na CPL na se momingi
bamona nga baza libanda bayeba pe musala nga na salaka pa lobi bango pe bakoza baka mususu na ebite bamona yo libanda musala yo salaka bamusupe bakoza na baka peut-être ba ne peut leke belé ba malade basé belé docteur Guy to yebi asala bakisi mais lelo ebisi biso yeni biso biloko beaucoup plus ya to lobela makambo basi to lobela makambo basi na ndenge nini nano ebisa biso nano ba mama pe ba kokamwa oh ya solo makambo basi nini oyo elibiso lelo pona makambo basi ina lo makambo basi base belé bazo souffrir pe bamona belé pe bamona pe passe na vie belé pe base belé pa retrouver pe comme moi passé on a linga sunga basi mamuna bango comme déjà mabe makasi koza moi si mususu boye ape na jonae ape na bandi mususu libanda bandi wana pazui akangi déjà joana tanga akangi joana kama apale a souffrir tanga pas docteur Guy toloba bien bandi mususu ndeni jonae azana jonae mais azana bandi mususu akangi jonae bamsu ba comprendre te loba bien to bandi mususu azui moi si bandi ndeni ni bande za nini azui moi si mususu ah oui tanga azui moi si mususu wana moi so asiko habita na luka ta su docteur Guy sela ngeloko yana lamba ye joana tikala ya ngai kuna ndaku koleko mi pasi souffrance angona nina lobela ba chéri oyo ana posa akutana na docteur Guy a retrouver neto mona na yo po muto otalisa ngai olobi lelo tokutani docteur Guy olobi ke mwasi mobala na mwasi mais mwasi mobala zui mwasi mususu mobala na salela pe loko donc wana kinganga te za pe kaka bokoko ka ndeto yo kaka eza kinganga te donc lingo mema biso na kota kinganga te docteur Guy po ba ebele ba ko banga one ko makamba kinganga biso lingana biso makamba kinganga te atia ko banga te kinganga pe zali bokoko pe zali so abina sele kinganga ezali so abina sele na bokoko ezali do yo sala nona kinganga na bokoko era docteur Guy mta docteur Guy ndenga sala bakisa bokoko bo azana pe ndeto bazana ndokia sila benda pe ba numéro benda ba numéro benda ba esprit nina sala musala nga docteur Guy na sala musala nga na benda ba docteur Guy ndo sa pe boyo pe sa ba pe ba système ndeto lo ba mutuma ena ki joueur mo pa ko ya pa na yo musicien mo pa ko ya pa na yo batu pe ba bimaka ba chel pe ba ko ya pe pa na yo pe sa ba pe ba numéro tous les moutons sont yaka pendant nga de ya ba ya pendant na yebani de ya docteur Guy ma de ya libana mboka ba yebinga de ya docteur Guy soki moutons sont yé musicien oh nani oh aposa eloko so ben écouter na docteur Guy pe mamune pe changer vini pe changer na ebité et au changer kwa to kolobela mo mususu melelo lobi oyebi mingi na bakisa boko ya basi siko muto peut-être bazwaki mobali na ya bimi libanda zwi mwasi mususu yo ozongse na bakisi ya bandenge nini o banda pona moni ozana mwa sachet moko eza awa do expliquer biso yango babiloko yango eza nini babiloko yango ya kosalela eza yango to eza ba maladie ebele oyo bakisi nango ezali awa oza maladi oyo nasalaka bazi nanga naza nango alasoma maladi onga nasalaka soki moto aza mposa mobali neta mosusu ne bakangaki azongisa mobali na ye na produit na ye totyana nsima nano produit oyo docteur Guy alobi mobali ne omoni yo mobali bakanga olingo récupérer mobali na yo biloko ya docteur Guy yango oyo nayebi te soki eza nini nga nazomona kaka nasimbi boye nayebi te nalobi soki eza kinganga docteur Guy oyo explike nanu kisi yango oyo eza kinganga te nasala yango na bokoko na mayele oyo bakoko na ngai batikela ngai bafumuki yango batikela ngai ne bokoko mwana mayumbu tikela ngai bokoko nasala bokoko na ngai nasunga nde congolais nyonso mokili mobimba nasunga na baproblème aza nango nayebi te oyo soki mobali ne bakanga ye soki aposa fongola ye soki atyele na biloko ya kolia akotyele na mai akotyele na masanga akotyele na kosukola afongola mobali na ye nayebi te sikoyo asipose atye na biloko mobali alobi yo mpe lia biloko wana retour ezali te docteur Guy retour ezala te mpona batikala kopesa ye bikila moko te oyo aye bikila ya nango te te ono soki yo
ochebo yebo lebo brrr malamoko ngaye bandiko ganga yindi kuna pa docteur gi biloko anezate wanga pa nga bikile zate bikile ya kanina ba mususu oyo na pesa ka bikile zate na posa sunga andiko nga basi ya mboka baza kimia pour kisasa déjà ya kobeba na ba fille beni kinjaza za beba na ba fille beni to docteur gi yebi makamwana seke yope ozana kati ya kopesa ba fille wana biloko apesa ba fille loko chèque tabayaka na sa ba pouyer pe final ça les pouyer une semaine 3 semaines dans un temple donc da geza na temple mageno muto ayema bo apesi pe makambo to longo na oyo mutu soki mobala kimaki to na mona loko moza lokola ya mwa blé awa loko moya mwa blé awa eza nini boye lakisa na natala nazomona couleur mo eza ya blé couleur mo eza ya mwa blé eza lokola mwa mabanga bona ebité docteur Guy eza koza nini o expliquer nanu to boyi to réserver ba combo docteur Guy aloba ba combo te so yo bo contacter nde a relaxa o ebisa bino eza kisi nini to eza blé ngana aussi mango eza mabanga eza mwa mabanga na kati docteur Guy eza pona nini kasi otombola mwa likolo bato baloli boye ba chéri oyo bazali oza pe mbali azosiba ye azomona ye mai soki alingi ayoka ye mai na te azala na ye akobaka ngo liboso na bango basi ata atiki yango pendant 30 minutes soki atiki yango asukoli ntango mbali azomata ye mbali mpena amona te bolingo eza ya ngai mwasi oyo nanu basimba ye te nzoka te deya mwasi basimba iloko ya maître docteur Guy azongisingo iloko ya mwasi oyo ezongisaka mwasi iloko nde tolobaka moseka donc mwasi azongi vierge oyo ya solo docteur Guy tika boyeko docteur Guy mwasi oyo aleki nde tolobaka scopo nini soki azwi eloko oyo atie donc normal za mwasi oyo balekaka lokola bandumba leki chaque temps ozoleka so tieka eloko docteur Guy oyo produit oyo mwasi azongi deya normal donc basi oyo nyonso bazoyoka biso na eloko oyo donc virginité na yo ezongi donc tagi azo rassurer que non soko contacter ye to contacter biso na kisi oyo ozongi vraiment mobimba donc papa kangami donc tagi aokene susu te habite sika na ngana kenaka esu te mwasi na nga deya normal to nazomona sumu so eza lokola mwa orange soki eza lokola orange oyo eza nini me biloko wana ozomonaka eza lokola mabanga docteur Guy oyo soki mabanga okenda ozwela biso na fleuve elisa mbuzwa ozwa ma donc eza lokola mwa oyo eza sikoyo lokola mwa eza lokola orange mais eza lokola ka mwa mabanga oyo su ya nini susu oyo soki mwasi ayoka sentiment te ata mobali ayoka sentiment te baso baa na frigidité toloba baso baa na frigidité akozala baki yango ntango ayebi mobali ntango azoya deya sentiment esalama deja mobali mpe akozala mpe atilizango akosuka lango sentiment ezoya kaka mobali akotiango na mai ya kosukola otiango na mai kaka mwasi abaka yango na libolo na ye oso mobali yo sokolika sentiment ezongi docteur Guy obebisa mokili ko docteur Guy tika na boyeko azobebisa mokili te abongisa nde mokili nde ezala malamu mpona bafille lelo mabe ezali makasi fille bekoswane ebele baswane corps normal te babebisa bacorps naso mwasi kitoko boye libala yazwa te ayebi te tina azwa libala te mais docteur Guy eza mpe na basi mosusu peut-être toloba likambo ya frigidité nasala mwa accent balobi bato oyo bazozwa bakisi mingi baomela mingi bavitamine kote ya CP ezofongwama ezosala mai wana nyonso docteur Guy aswaniaka kasi biloko yango wana moto ebebisa lelo mwasi mpo okoma monene omeli vitamine so yepa docteur Guy mpo okomiso monene wana na bokoko eloko nini ezangi yo ntango omeli vitamine ebebisi yo deya liboso na ye ebebi de ntango bala kota buleko to balalo ebele nzoka te biloko ozomela wana ekemema o mpe na cancer mema mpe na malade ebele komisio monene mpe ekopanza nzoto so yepa docteur Guy na retraite normal ozala no kimia mbali mpo asepela yo basi oyo nyonso balukaka monene keno nde bakendaka na bapharmacie basomba bakisi basala bamélange docteur Guy na ndenge bokoko soki oyeboya osalele mpe bakire oyo nde toyokaka bakenda kozwa bakire bazwa batonga docteur Guy asalaka ngo oyo azwaka tonga na mundele basalaka buzoba so yepa docteur Guy na betonga wana nga na kosala yango so bakende na pharmacien bakende luka monene bakende luka cimenterie so koto mpe telema oyo elalaki bazozonga soki
bake kaka na munganga nde bake souffrir soki oyebi docteur Guy oyebani mboka mobimba na kosunga bango na ba problème nyonso wana eza petit problème alingi sute bakenda pa mundele ebele kocha o mabele so meli vitamine wana perde yo kota mabele pesi famille charge yo kufi mbala amoni yo zo vimba bokomba komo chela bino ba kisi moko boya banyama bacha no akise bangulu bozomela yo zo mona ngo meli kisi yo katete vimbisa yo lobi komo sala yo komo sala yo la banduta komo bimisa yo komo kata yo lokola mutu moko boti bana benano boti tamsu nano te do bakisi wana mingi batu baomeleza bakisi ya bangulu ya banyama eza bangulu docteur Gitika bilo bangulu on va sala ngo bakomta melango komi vitamine evimbisa yo mona yo komi lisoko koto yo muke koto lisoko boy koto maboko evimbe kola kacha moko boy yaka pa docteur Guy na pesotai kozala kimia docteur Guy alobi ke no yaka pa na ye apesa otai ozala kimia pas de makambo no babeta ke nini bapesa ko bakisa bangulu docteur Guy makambo wana eza te tai no wana eza normal ba yeba te tai ozala kacher te ozala lokwa mtu ame malibende te musuka kolo kondi koto esim evimbi mapeka lokola mutu moko ata bato tango bando fonga bandute komi okomela yo pena mukusa makasi so kwandi pe komo panzana poni lobi ememi na long liwana yo tuzoka pe bamsu ba bezo matsa sikre pesa sika normal so mele loko déjà yango babiloko yango lo meli yo vimbi ozo akibi magie yo purger o vimba wana na maladi yo so pas docteur Guy akosunga ote na bakawana mais balobi pino pe bozaka pe moi tango lo ba docteur Guy bo bakisi ona ba soma au moins cher pas na peut-être gros la cher le docteur Guy c'est pas qui c'est à la poder à la cher muto ayebani ni bana moka pa la cher na koteka kisi moi cher te pour à la cher faut à la cher docteur Guy to continuer to moni subilo muso ezalia wa oyo za su ya nini wana za zakala toyoka zakala lelo na simbi yango lisusu nzambe na ngai zakala elingo la zalawa o batikalaka te soki azoyoka kotikala wana avandi kasi etikala ye ajioleloko wana ntango de amoni basentiment wana mpe nakangi ye mais zakala yango makambo natunaki yo liboso ke non babi ke soki otyeli mutu zakala pa yo le biloko wana retour sikoyo yo sikoyo ozokumisa yango ke non zalawa kanga mawa ozalaka mawa te retour ezongaka te toyoka biloko oyo mingi ono batyelaki mutu zakala ye baliaki biloko wana ekomi problème mutukutu ale docteur nasalaka mosala nga kotia mosala ngo soki olingi retour ezonga soki na mission nasaleleki yo ya molili nazongisi yo retour soki orépondre nga bien te nazongisi ya molili soki na normal nasala mosala nga normal docteur Guy wana omema biso su na stade mosu tolobelaka zakala oye na normal ozongisi yo na normal tolobela zakala anormal nalobi pourquoi ndenge nini ndususu aye azwi kipodi apesi mbongo ekoka te sika akoti mpe na molili nabebisi makambo ozosanga ye esalama mpe ya molili te pasa so oyebi molili esalama so elingaki tendi na ye ya mobali na yo wana nde ekoti mpe ya molili zakala normalement nde eza boye do batya yango na biloko ya kolia bamisu balobi yo no esimbaka mingi na misuni na kota matiti te me kana oexplike na so docteur tata na misuni te na matiti te akopakolanga mpe na moto mabele akobaka wana se basi tikaka biso tobika batya yango na biloko eza question kaka na biloko eza esalama tulole akopakola mpe na maboko azosimba yo abloke o déjà ebengaka deya domination ekota bapodi akota azala basalela yango kaka bana basika moto basalela yango mibali te mobali mpe so omoni mpe john fille moko aza na baposition mpe oza droit osalela yango peut-être fille oyo mpe esika wana mpe akosunga mo eloko ntango soki osalela moko esika bia patron mpe na baposition akotravaille mpe na patron wana mpe patron wana mpe akolala na ye mpe akomokipe na yo mpe ye ozwi vi olinga mpe ozwi me vi ezali
zakala ah toleka tomoni bilo mo ebele tolobai tozwa mo minute mingi te lokwa mo mikolo ebele tozwa susu po oyebisi biso koyena biloko ya sika mingi lelo na osimbezaka mabanga o suli mabanga mais lokwa mabanga mo boye na monango déjà mais yo susu eza o sunini susu o bomba kuso bombi kombo mais ebisa biso ka kisa nini eza eshofaka mwasi mwasi oyo azalaka pio asusu mobali akomaka la lesbien donc ata ba lesbien après ezongisa ye elongole mpe esprit lesbien ozongisa na nazongisa ko boyoki ya oyo mazoko pesi ye ata akendaki lele normal azongi tokopesa mpe mwa mobali mpe soki akomaki pede azonga mobali mobali mpe soki akomaki pede akomela yango kisi yango oyo so ameli yango so ameli azongi déjà mobali ne ezongi donc lesbienne azongi mwasi ya mwasi azongi mwasi ya mobali mpe azongi mobali mpe mposa akushe na mwasi donc moto pesi ye mposa oyo asiba mwasi oyo biloko nyonso ezaka bokoko bokoko kaka nga asala mundele te asalaka bokoko mwana chef le coutumier azalaka mutu moko ya bokoko kaka biso babiloko toyebaka keno toyokaka keno neti ezalaka te nzoka biloko yango ezalaka nango ezali yoza ebele na monde te nga docteur gi nde nasala mosala na nga boye so totali mpe nakozala mpe premier temps mosusu na badocteur mosusu oyo basalaka mokoko nayebi te toyobeta masolo mosusu pardon toloba nanu docteur gi wana olobaka mpoza na baproduit po produit oyo nayokaka kaka lelo keno eloko eshofaka moto azalaki lesbienne bapesi yango bandeko nyonso baa na baka wana eke bolingi ndeko na bino azonga bocontacte biso to bocontacte docteur gi akopesa nimero ne na suka bandeko na bino bakozonga oyo azalaki lesbienne azongi normal oyo azalaki pede akozonga normal ekisi yango oyo docteur gi ayeli biso ntango tolobake no aye na bakisi ya sika donc nandimiki eza donc oyo nao nayoka yango te nayebi te peut-être ngama première fois etake journaliste toleka kisi mosusu mpo tokende na oshite suka bongo oyo osuma banga olowa mungwa docteur oyo eza mungwa te oyo eza mungwa oyo eza lokola mungwa oyo eza mungwa docteur gitika oyo mungwa nalaki oyo mpona apesi sentiment mwasi sentiment mwasi sentiment ya mwasi ya mobali ya mwasi sentiment na ye sentiment ndenge ni explique nanu bato baolanda biso ntangoya bolingo ofandika na mobali ameli yango lokola komela mpe masanga na ye komela mpe agende na ye komela mpe biloko na ye ameli lokola kisi bamosala bolingo mwa boye babinini atia ye soki osika nini folie komi bolingo ya makasi donc mwasi nde akotiela mobali to yo momo mwasi esala marole mwasi na mobali te nalobi boye neti boye sentiment ya mwasi oyo eza lokola na omona yango mungwa so docteur azokosa nayebi te mais alobi boye sikoyo ndenge eza boye soki mwasi moto aza nango ye moto akomela to akotiela mobali po ayoka mwasi aza nango patiela yango mobali oui so mobali mpe aza nango atiela mpe kamana donc sentiment ezaka bokoko bato nyonso bakendaka mpo banganga nasalela kaka bokoko nasala mundele te naza daoteki nasala kaka bokoko natika mpe kana bokoko nabotani na famille bokoko natika bokoko na mwana mayumbu natika mwana mayumbu nakosala mpe mundele te nakaka bokoko natika bokoko nabetaka seti sentiment daote okomona yango sentiment merci donc tozoshite na biso nayebi te so orepresente biso su nini mpo biso nasuki na produit wana adokter nayebani tous les so baka maladi oyo aza na posa nango na mboka natretaka nyonso nga doktergi nayebi te pesi bandeko nyonso awa aza na pc aza na mbazo aza nyom wabotaka te totaka waya baproblème elekelaka ye soya mposa asali bapouillere nakosalela ye oyo amoni esika babloka vi na ye so akutana docteur gi nakofongola baporte na ye naza nde mutu nde ya kosunga nde bato bongo sikoyo natuna kaka tosuka na biso ya bamosu bo banoko oyo systeme ezalaka
noko so na système oza mukie ko eza nango elalaka nango kisi na yo simbaka te wala ba kisi nango simbaka te na mboka oyo nandimi te nga docteur Guy nayebani déjà nanu mpe na moto azongisi nanga produit aza te produit nyonso evagaka ekendaka bapays nyonso etikalaka kaka nanu te abenga na pareil ayesanga docteur Guy produit wana erépondre te nyonso na erépondre ngai to chité déjà bato bakolanda lisusu balanda mwa kala koyebisa bango sunini ba nini ozo promettre bango na ndenge lelo oyeli biso baproduit mosusu ya sika ya bana basi bandeko ntango nayeli bango baproduit ya bana basi nzambe afongola bango motema afongola bango baporte nga docteur Guy ntango nasili koleka susu journal lelo eza esengo mingi makambo nyonso ezala normal bandeko babenga na kosala mosala bakanga te bafongola motema na bango bakutana docteur Guy waza na kisasa waza na libanda na mboka bakutana docteur Guy bakobenga yo na numéro nini 089 plus 243 89 089 61 42 936 bandela susu 243 089 61 42 936 wana ezalaki docteur Guy oyo tozalaki na ye comme invité na biso grand merci na baye nyonso bakolanda biso na libanda ya mboka na sima caméra ndeko Elisa Mpu à mon déjà mon papa Lukman Mudingumba mon vieux babi mboli agence Badam Oversi oezara biloko soto biloko na to komisa un grand merci à l'autorité morale ya Tchango ya Kabo Mwamba Blanchard Mbumba les docteurs Kalou Djikonde, Rachid Nyongwa ya Mustafa Kobange, assalamu alaikum. Nalobaki musale kozonga bozo mona et puis bokozala kaka. Mutu nyonso alingi a booster chaîne YouTube na ye. Azana besoin ya ba vie, mutu nyonso ana besoin ya ba abonné na ye ba mata. Bo contacter Espagem ya ndeko Joël Kaja tope obengi biso. Page na yo, on a besoin ma vie na yo matate, on a besoin de la chaîne YouTube na yo et que ça ba nombre d'air ndenge YouTube ya senga yango ba abonné et puis ba vie na yo o contacter biso. Moun nyonso pas on a besoin ya page ya page na ye ya Facebook, Instagram, Twitter, TikTok à contacter biso. Tokopesa yo ba détail ya ndeko Joël Kaja oyo azali wana expérimenté na makambo wana tokutana na numéro mususu bye.